faire cher d'épaule. Ta vision. Yo bossana ki na Zanzibar ba teka bato. Ba bagina osala ba nzela wana ba train wana ba na mikili za ba ndeko na biso ya ba africain ba noir. Zara oui. Kata bango maboko soko sa ti ba Kati le boko. Vous comprenez? Tu viens ko panza matanga ya na. Dans les padres ya mesani ko pesa bato esengo. Toki na Côte d'Ivoire panzi matanga papa we mwana DJ Arafat ba ke osala festival à nous mabu. On a honoré 5 ans papa Wemba. Ce qui fait arrêter. Mais avant le padre, mais tu me souviens pas les cas qui déjà. Les gars, ce sont des rappeurs. Ça va rapper. Nino c'est un rappeur. Maître Gims également rappeur, chanteur. Fali pour pas chanteur. Quand on a comment tu me souviens, surtout pas mis sur la Congo s'il te plaît. Tu veux t'aller sur la bataille sur Liban, autant on sur Gims c'est bon. Ça Congo c'est bon. Bah mis sur la faible devant faire. Tu peux pas me le citer. Bah comment on entend comment tu nous as pas fait. Les seuls musiciens actuels dans le Congo, c'est Ferrego, là je confirme avec force. Baninga bazu disque d'or. Baninga na bazu dinanzu. Quand tu n'as pas question ba disque d'or abato ate. Biloko nini? Disque d'or. Biloko ba causation quand tu n'as pas question banal wana. Mais disque d'or ça fait pas. Tu ça ba récompense reste mais elle le problème c'est que ça Congo sonne bino bolinga bo projecteur le roi Congo réussir. Ils a sonné depuis que mokile zala na monde. Balaka batu 2 mois bazwa ngoto ba cotiser na mawa ya ko bondela. Ba cotiser maman li kelemba papa li kelemba actu du cul maman li kelemba mona na zoba ona mso finga ba mama mido et gouv zazala mona ba na ba yoka na tango mamutu afinga ba mama batu bolo bateke batanga ba bolo bateke sala zangi. Je parle avec précision avec force et je confirme. On retire na lobby ke basali li kelemba koto actu du cul kote kuna mutu mama soki nani. Attends comment mon doute? Les kelemba nini na comprendre. Et Konzo. Et ça la nini. Et puis ça bango disque dur. Eh bien voilà, comme d'habitude. Bonjour, bonsoir, chers amis, chers abonnés à Emergence One Télévision. Nous sommes là pour vous servir dans le cadre de votre émission Culture à la Ine. Je suis Tariq Ngango, le richissime journaliste ya Nzambe. C'est-à-dire Mdana Matriki la Lola et l'Obama Sananga Gradi Ongo, les motivateurs de tous les motivés. Nape Simbote Nabino Nyon, surtout vous êtes disséminés à travers le monde. Bon, mais ça n'a pas Sabiso confiance, vous en Arabiso partout. Maman Fanta Fofana, maman présidente, ainsi qu'à maman Madi Wembo, Naomi la japonaise. Maman Bibi chez Oumoso, merci beaucoup. Mère Nalela Kiyoma B, Nazaya Kosepe là. Plaisir à trop et puis également à mon vieux papy Chomatene, les boulevards Beau Garçon. Plein de bonnes choses à vous. Je suis avec Gouv le Gaulois, soldat Mbodi, soldat ya papa Hervé Owapi. Tobeta Ramasolo ya fait Regola les padres, Nika Boronina, l'homme qui a le monopole de l'actualité na minito na niveau ya internet YouTube et ya Kangama parce que fait Regola Azarana. Merci beaucoup également à Papi Sapo, chef de ville, mon vieux, et puis Yaya Balé qui est belé, plein de bonnes choses à vous. Ainsi qu'à Bienvenue Rossignol, le mannequin de Lyon, Mouta Kangi Ronald Mobimba, mon ami, Bienvenue Rossignol. Aviali Konda, il est, Aviali Konda, il dit un match partagé à la émission de Salaka. Mi de si tu es d'accord avec moi, Fongola, chant des batailles, Skabi Tumbelnge Banda, n'a pas ça déjà mon invité, Gouv le Gaulois, Gouv le Gaulois, n'a pas envoyé Mikolo, Balimona, di Kaka. Bonjour Gouv le Gaulois. Mote na pesi mote na balandi tuba kotala Gouv le Gaulois na Emergence One TV na pesi vient na Papi Sapo chef de ville. Je confirme la ville est tellement tranquille et calme tobo ça na Papi Chomatende était boulevard Beau Garçon na pesi vient na mote na pesi bat ba kotala nga vient na Tyson qui vit là on dirait qu'à Hollande na mena champagne chaque week-end. Je confirme Tyson qui vit là. Des fois que tu es la pesi Emile Saloum mote mingi ce qui na bossa ni yani kainga la monnaie visible c'est que j'ai baby c'est que monsieur Salamate yani kainga la monnaie visible j'étais sali là où tu es mon vieux na pesi équipe présidentielle Mobimba ya maman Fanta Fofana. Je confirme avec Fox maman présidente à tous les Gauloises na ba gladiateur na pesi maman Fanta Mbote na pesi maman Medi Wembo la combattante la battante na pesi Mbote na pesi premier vice-président Bibi chez Oumoso Motema ya Cédric Makela en direct des États-Unis na kata Washington DC. Na pesi Naomi la japonaise deuxième vice-président. Na pesi Lemak, na pesi maman Sylvie Betty. Na pesi Chada Polecha. Na pesi Emmanuel Colon Juvenal Toussaint Bumba Lissoy les motivateurs de tous les Gaulois. Na pesi Mbote.
na pesi ba tout ba otala gouverner Gola mbote na pesi papa Emma Capital le tout puissant de la presse congolais Motema Chandra Mama Chandra Capita Manitonga na mama na Majesty Jadeite na pesi bango mbote bato balandanga na Yesha babi kuna ni makambo pesa la na pesi Ornella Baba ya Bea ya Ornella Baba na pesi bango mbote malobezo mboka yo. Voilà, merci beaucoup malobezo mboka nga, c'est-à-dire mes questions. Le réponse, il y a Gouv les Gaulois. Je vous dis également un grand merci. Restez toujours branchés sur Emergence One Télévision. Abonnez-vous massivement. Déjà, Anna et Emergence One Télévision, tu fait tant. On est gagné Bino va faire baba soutien nous ça la biso bien. Tout ça une émission spéciale avec ba mission Papa Hervé avec tout va lever l'affaire rigolo, c'est-à-dire ba Gouv les Gaulois, ba Killer, hein ba Abel Boala. Donc pour m'envoyer ça là et c'est ngabenda makambo za la soutien nous Gouv les Gaulois. Soda Mbodi. Actualité Papa Hervé Nakata Zanzibar. Azo lié na ba chinois, azo lié na restaurant ba chinois. Babi fait pour moi linga TikTok est trop. On a Snapchat. A Snapaki. Donc en fait tokena ki Zanzibar ko panza matanga. Matanga nani opanza na Zanzibar? Bateka batu wapi? Na wenza Zanzibar. Papa mbakuta lela talatina tozongande simadie pobaya kabakata nzela lisantu bokoko tokomyo bungisa ngoae mokanda petolonga malamu teya papa mbatanga betanga nzimo na soko peke cher de poule muta vision yo bosana ke na Zanzibar bateka batu bakina osala ba nzela wana ba train wana na mikili za ba ndeko na biso ya ba africain ba noir zaka oui kata bango maboko soko sa ti ba katio loboko ozo comprendre tokena ko panza matanga ya nani ba voix ferrée wana dans les pas de la message ko pesa bato esengo tokena Côte d'Ivoire panzi matanga papa we mwana DJ Arafat ba ke osala festival à Numabu pona ko honorer 5 ans papa Wemba soki ferrete. Mais avant le padre mais bato msuba ba leka qui déjà bato ba leka ce sont des rappeurs ça va rapper. Nino c'est un rappeur. Maître Gims également rappeur, chanteur. Fali pour pas chanteur. Te kotangi nanga ba koma ba timisu te surtout ba miso ba na Congo s'il te plaît. Tu veux t'aller sur la bataille sur ba Liban kotanga na miso Gims c'est bon. Ba misa Congo ba c'est bon. Ba miso ba faible devant faire. Tu peux pas me le citer ba komonga na otanga koma ba timisu pas faire. Na otanga koma ba timisu te. Il faut me ça na otanga ka combo ya faire rigolo les pas de Ligue des Champions mingi. Bien sûr, Ferré, c'est la plaque tournante information, mais il n'est pas le seul musicien à Congo. C'est la plaque tournante information, des plaques tournantes musique africaine actuelle. Il n'est pas le seul musicien à Congo. Les seuls musiciens actuels dans Congo, c'est Ferré Gola, je confirme avec force. Baninga bazu disque d'or. Baninga no bazu ninazu. Quand tu n'as pas question ba disque d'or bato ate. Biloko nini? Disque d'or. Biloko ba causation ko tu n'as pas question ba question banal wana te. Mais disque d'or, ça fait partie. Reste au mais elle est blâme que ça Congo sonne bino bolinga bo projecteur le roi Congo réussir. Ils a Sony depuis que mokile zala na monde balaka batu 2 mois bazwa ngote ba cotiser na mawa ya ko bondela. Baseni. Ba cotiser maman li kelemba papa li kelemba actu du cul. Maman li kelemba mona na zoba ona mso finga ba mama batu. Mido et Gouv zala mona ba na ba na tango mamuto. Afinga ba mama batu boloba teke batanga ba boloba teke ozala zala zandeni. Je parle avec précision, avec force et je confirme. Na retirer te na lobby ke basali li kelemba côté actu du cul côté kuna muto mama soki nani. Na tango comment muto te? Li kelemba nini na comprendre te mo. E konzo. Pour esa la nini. E pesa bango disque dur. Et puis que Gouvio za musique hein. Misike za nzambe ngane na taka net soda mbodi okendaka likolo ngaso yena question ya mituni za ngati. Maintenant les disques d'or harmonie peut on peut attendre à un disque d'or. Mais pourquoi pas attendre un disque d'or tandis que faire un vrai artiste arbête à la vraie sens du mot ya world music awel la raté mazarande près peut-on faire az oreilles à la ya solo bana bo ndoko zo ba trophée nous sommes mise moi meilleur trophée à voix masculine. Ton meilleur chanteur, ça va meilleur artiste. Coordonné par artiste. Vous comprenez? Mais ouais, non, non, mon attaque, lui, il va trophée, mon gang dans le Congo. Oh, meilleur chanteur, meilleure voix masculine, Afrique francophone, Afrique centrale. Et ça l'a raté. Et ça l'a meilleur artiste. C'est pour ça que coordonné par artiste. Bah, on peut Papa Griff. Papa Griff, pas du trophée. Mais ça, artiste, ça coordonné. Et ma bête, vous comprenez? C'est tout à fait normal. Mais ce que ça, là, on pourquoi?
Bon, tout le monde a biloko mo ça n'a faire un artiste pur à cause yango. En fait, tu bo ganga faire à sali ba preuve oyo ya mériter ba trophée ko koleka ba disque wana. Expliquer ba public tu ba yo ka ba golo ba Hollande. Mais faire rigolo ça la ligne le ba bazana ba orchestre na bango ba na voix faire rigolo la première artiste jeune ata nzembo ya rumba à l'époque et ça comprendre qu'il faut ba bina ba kangama. Rumba beta vita imana. Faire rigolo imana franc congolais les seuls jeunes atikela madilu weja uko alamba ya umoja elembo ya lokumu ye faire ko la ke basa il est marqué les seuls orchestre ba jeune bazwa kora c'est on ba to faire ça qui a solo ya sombati faire ko la meilleur chanteur francophone à l'époque révélation de l'année faire ko la les seuls jeunes abeta na wenge musique à 4x4 et papa il m'a défendre pour ma 4x4 faire que la salle ça c'est interdit na soda en général mutabi ga masasi mais ça c'est interdit récite total faire que la salle qui est derrière toi nangwa imana stade à Congo de okozonga maboko pamba mama cha vita imana to sali boîte noire et ngabali ngana 24 ba mulele ba ya tout batimbi faire que la bête chanson lyrique symphonique la musique opéra regarde-moi en fait c'est la musique urbaine. On a la musique lyrique, symphonie, la musique opéra, musique européenne. Faire à Bétango, 18e, 19e, à harmoniser dans Guilélo. Danser, harmoniser. Les seuls musiciens dans l'orchestre, c'est les jeunes, même ça va chanter. Chiquito, Nicodème, Kunzardo, Zébélé dans le combo. Les seuls jeunes dans l'orchestre, c'est Niki. On a mis des bandi. Au moins, mise musu mukolo le roi fonction publique. Les seuls jeunes chanteurs congolais qui sont contents de la musique à Congo, ce qui fait hériter. Abetana 3 grands orchestres à Congo fait partie d'une grande histoire de la musique à Congo, pays à Afrique. Europe est tout fini. Dans Mambo, toi, nous l'objet l'équipe a trophée. Na betu coup de cas palmarès na sauté. Fait le goal à baga des trophées en France oh devant la mise au papa Kardashian. Zazou meilleur clip. Mais est-ce que vous l'avez là trophée non on a l'objet là. En fait faire attirer un projet attirer un trophée liboso te attirer un musala liboso na ba trophée na sima. A contrario la musala na ba trophée. Et c'est papa chéri le l'un des généraux la musique à Congo l'un des légendes vivants. A contrario ba trophée ami benga souverain. Bonini na mokili soki ozangi ifo baseka yo soki pe otonda bomengo ifo kaka bakumisa yo babosani ke na motoki na nde okokoma moto yawe tala oh tiens à l'époque donc en fait na beto li solo ba vrai voilà kokota bonganga te okoma lokola ntsone Kobuma moto te po koma majorité plurielle Kebana misimba simba no kioko kende sen pepe toute autorité vient de surtout komitungisa katena succès à faire gola pona les 7 bakuyamba ye lokola roi na ebisiyo makambo ya faire bato bakota bikota kota oka bakisen pepe. Au niveau des pas de la zone nyonga, mais je te dis, faire ça la toute tranquillité, calme, à forcer le rotin, faire rabino ça la harmonie, na harmoniser ba son tout ya mokili. Au moins te ba sali ba réédition oh le gomi Ramadan. Ou ma Ramadan de. Mais simbite? Nous e bimite. Et c'est bima papa. Et yo gani ndete six mokili. Ça ba musu baba nganga mais qui c'est simbate. Tala. Au moins ma musu ndezo komela ba musu to ta na ba TV na ba internet. Oh moi c'est kingandi na faire rigola. Le capital de la musique africaine. Nous avons un monopole actuel de la musique à Congo et en Afrique. Au bout de ce moment, papa, nous avons bêta Dangote. Oui, mais c'est Dangote. Amba msubi abeta deva prince à Monaco. Te, on a pas une cop à Nino. To yebi. Abeta te. Agena cop. Cop à ni. Ba Kardashian. Agena cop. Ba Kardashian ba teka ba iboni. Ya gena oteka wa yede. Kuntu ala.
Voilà, merci beaucoup Gouv le Gaulois avec Gouv le Gaulois na ebati Atil Sarana na otalega bo otigele micro lo ba yemoko otoni. Vraiment je dis un grand merci na bino nyonso Carlin Itonga Montabeta na ba Thierry Henry, abeta na ba Denis Berkham, ba Alexandre Leb. Big salutations à toi Yangwana Big Bro depuis Londres. Plein de bonnes choses à vous Carlin Itonga hein. Émergence One Télévision to chaka na motema et puis Sandra Ntumba et Carlos et José. Depuis Londres également, le couple Fouloumé, c'est-à-dire Igor et Erika Fouloumé. Depuis Australie, Bakanga, Brisbane, Melbourne, Sydney et puis Canberra. Gouv le Gaulois, Casino de Paris. Badwa tout dans la question. Casino de Paris, et que vous avez la place nini. La situation géographique à Casino de Paris, c'est comment? Et la vente des billets, ça se fera comment? Parce que Tozola Mukamiko les Kende. Tozola Mukamiko les Kende. Badbaolinga ba économiser pe makambo pour jour wana concert ezala bien venanga trésor bokunzoni kamba en direct de Bruxelles déjà en direct de Liège azotu na kanga air nyonso billet côté kama biso na Liège to kozwa ngo wapi est-ce que ba na Liège me kozwa billet na kata Belgique to comment expliquer non ba de Gaulois ba yoka ba billet ezana ba Fnac et ezana en ligne ya on a ça bato ba ke nous s'abonner massivement na ba plateforme nyonso ya Papa Hervé officiel ba ke na ba page na officiel c'est par là-bas ne bakosomba artiste c'est par là-bas bakosomba actualité à artiste bakosala informer en temps réel ba lien on a to kocha ba lien côté même bo yosoma ba billet soko za abonné viens na ngai papina ni trésor bokunzoni nkamba de Belgique na yebisaki yo na Liège zo abonnement na ba plateforme streaming ko sala bien pour somba les pade kende ko s'abonner na ba page officielle ya Papa Hervé ko sala yo bien pona bato bazali banda o bazana Paris faut to pesa bango ndeni de bagoya. Casino de Paris ezali na 16e rue Clichy 75 009 Paris. La plupart abato belé bazaka libanda ya Paris to libanda ba utaka bayaka Europe. Extrémité de Paris. Ya bazwaka TGV bakitela mingi na gare du Nord. So bazu métro 15 minutes ligne 4 to ligne 12. To bazu RER eza train bakoki kokita. Bakoki kokita na bango na Ousmane Saint-Lazare. Après batamboli makolo 6 minutes sortie 9 di Havre di sortie 9 cours du Havre. Malamoko bakobima bamoni Casino de Paris to batuni balazamo côté Casino de Paris ali. De gare du Nord na voiture eza 8 minutes, na métro eza 15 minutes, na makolo eza 28 minutes, na bis eza 19 minutes, ligne 26 direction Saint-Lazare et 43 toujours direction Saint-Lazare. Na vélo eza 9 minutes, na Uber eza 8 minutes, na trottinette électrique eza 10 minutes. Alors, moto azali na gare de Lyon kuna kozwa métro ligne 14 direction Saint-Lazare na terminus arrêt Ousmane Saint-Lazare akobima na sortie 9 pe atamboli 6 minutes na makolo komona Casino de Paris na métro to bandeli eza 19 minutes na vélo eza 26 minutes na makolo eza 1h12 minutes donc eza esika ya kobunga te okotuna et puis que gouvernement natike kidiba natike mina kidiba ya grave. Comment tu sais tout ça, maman Mbo tout, n'avis que ça moi na poto ya Tongo, mais yo vanda mingi na Londres. Eh moi, comment Mbo tout yo? Ko documenter ko tuna, maman m'a dit wembo. O moni ko te gouva le gabango. Ko pesa bato tinere ko bima na sortie net. Et puis na ba vélo. Mais na pesa na ba vélo. Na ba trottinette électrique. Autant magolo 1h12 minutes. Bon c'est muto ko no pédaler vélo mbangu. Ya on a lobby trottinette électrique. Ya on a na lobby na bi na voiture na pesi nyonso tout. To bandeli lisusu. Non. Déjà on va yo. Voilà, on continue toujours du Casino de Paris. Donc bato ba soma ba billet to bimesa ba lien wana ba so information o ya on a pesi c'est très important. Pour l'accès bato to linga faire na moté maman. To kevma to ko documenter la beni maman Medi Wembo na poto tango na France. Mama Medi Wembo na poto qui présidence. Maman Medi Wembo bana ba biso biyo. Tindika maman belema to se documenter to niatango bato zo ndeni ba koyela vient na trésor bokunzoni kamba na expliquer ndeni ni ko ya. Ya dakani na Liège. Liège o ya facile donc de mission yango to bana ko sala ndé yango chaque émission to la kisabino ndeni ni bokoya c'est tout à fait normal. Voilà, merci beaucoup. J'espère que le concert est à une grande réussite. Parce que tu as vu déjà ces derniers temps, le concert a quand même des complications par rapport à la situation politique de Mboka. Est-ce que les padres ont eu le temps de solo la communauté congolaise vivant à l'étranger, c'est-à-dire la diaspora,
les pattes à qui tant yoko sola na bango pour nous ça moi ba grande ligne na yé par rapport à concert enfin que va déranger tinde va déranger ba concert va ndeko mususu tu as plusieurs conférences de presse première conférence de presse c'est qui a annoncé date ya concert na webisa batu to beta le 7 novembre et signé contrat na Overlook Ozali maison événementielle en fait Overlook on linga ko teka les padres na ba festival en ligne avant concert à le 7 to sala on quoi où ja sala ka to beta ka kusik de na biso ateka les padres en ligne au sala marketing ya faire na magazine photo ya concert on est aux afficher na magazine akota nous affaire na ba média européen union surtout international union surtout en fait à collaborer na biso média en ligne pour na ko teka sur les padres bien collaborer na ba vrai au ba bi ko sala promotion les padres pas ba banyamule nyo ba linga ko kwesa les padres en fait les padres ko solo na ba congolais to en fait déjà les padres moi na ba congolais moi na ba maman ba linga rai ba congolais ba linga rai to ko solola en fait biso eza tembete to ko songa saka ndé sengo ba tebele ba bomisa ba tuna paré ba beta concert à contamination ce ko faire zo séparer contamination na esengo azo ko zonga esengo ko panza matanga ba mama lolo ba kufa que son âme repose paix ba kufa na ba concert à contamination au début le mot c'est très important bi beta concert à tembete c'est que ba tumuso beta ba concert ya ba beta vraiment ya tembe ba to ba daé ba désolé ça mais non biso ça bongoté biso ça les padres à solo là qui a ko solo là peto ko solo là en fait il est pas dans la base la Belgique n'a pas tout mangamuto en fait ba Roger le combattant ba ya saisi wana ba ta ferry ba fait Roger ba fait na biso boké tu to ko mona yeto ko solo il y a rien toi famille toi ba congolais congo ko kabonate faire que mona de bango to solo lina bango to tchema mangamuto donc mangamuto na mo poser en fait caso de Paris ça côté ba président ba monde bayaka côté ba haute personnalité ya monde bayaka au moins to bengango super vieille conseil que ça accompagner avec ba champagne service très vous allez rien que pour na buffet je comprends pour na buffet service traité que ça rien que pour na buffet on se comprend donc ba fali bazolia ba lati kitoko en fait ngamo na za libanda concert et ça ba couple mobali na mwasi tout le monde ga mobali ba vous avez ba camarade biso bongote ba luka ba chamona mwasi ba continuer amoka bima yezuye to lingi ba karada chanter to lingi même soit c'est déguisé ta perruque pour te zamboka démocratie biso to za ba congolais to ba africain to ko bossa na biloko na biso te la France est le pays de la vieille démocratie to bossa que la France est le pays de la vieille démocratie on a disconvient pas le pays de la vieille on a disconvient pas mais to lobi boy pour na respect ya nzambe moi si mobali to otala baza ba camarade ya solo vient na biso ya nike kayenga ya zaka mingi na ya trésor pembele kitoko mais to talika etamboleli to moni ko bwaki bassin barbara te ko tate so bwaki bassin makasi te ko tate so bwaki bassin ko tate voilà, merci beaucoup Gouv le Gaulois. J'espère que tous les Gaulois, tous les abonnés à Émergence One Télévision vont comprendre déjà situation géographique, il y a Casino de Paris. Donc, Gouv va expliquer, on va expliquer plusieurs fois dans l'émission tous les années. Donc, maman m'a dit, Wembo, merci beaucoup pour la investigation, investigation Gouv va ça, qui puis les informations bien reçues de la Kibiso, vraiment. Je suis tellement content. Puis, je remercie l'équipe présidentielle, surtout dirigée par Maman Fanta Fofana, Bibi chez Umoso, André de Washington, Motema, Cédric Makela, ainsi qu'à Naomi la japonaise. Naoli la perle rare, Naoli la perle rare, à toi également, à maman Sylvie Betty, Chada Polécha, Bob le positif, et tout ça, Bumba Lisso, le motivateur, Gouv le Gaulois, quittons un peu sujet à Casino de Paris, parlons maintenant des dynasties. Balobi les padres, succès, Zalisou, Taningazong, ça les marque. Succès, ça fait 400 albums, mais tu concernes la Côte d'Ivoire, même il prend l'album sur le terrain. Succès, ça fait un concert à 100 $ dans la ville, il y a 50. Les marquis, babi les marquis. Les marquis, et ça dynastie album à faire. Les marquis, ça album, il y a massa, sangani ba faire, na ba faire. Oh, ça jet set. Dynastie, ça album il y a faire, ba marque à na faire. Faire, il a pensé à ses amis. Que ba yana banzemo ba te ka ba zwata moi ndenge zalaka. Et ça m'a bête. Et ça m'a bien sa dynastie de awa. Les pommes mes anines, moni baba na mulengi. Baso banga les sanga ya ba grand wana ya ba géant ba kutani. Et le bangesa yango wana. Et le bangesa pourquoi na Congo so bat balba ça eloko bien, il faut que baba na mulengi ba ya chama toyi na bango. En fait, le bangesa bango. Obi ke faire retombo ka pe bo redisol dynastie to na quartier la te. Oh, to ça la mona encore. Qu'est-ce que vous avez des passages? To beta to de beta te.
Obi affaire atika nzembo na quartier la te. Ela ba mission musuku batika ta nzembo te. Ba beta pe na latino. Na batika ba chat. Asala nzembo te na quartier la te. Mais faire gola ya bo atika nzembo basala ba remix ba nzembo. Puissance artiste, puissance soda. Alongwa yebo a changer ba données. Dans dynastie on peut dire qu'ils ont bangisa. Dynastie so bangisa. Yongo moli babindo maso babo banga te to ekande ko sepelisa bato. Dynastie so bangisa pourquoi? Babindo me et papa Hervé en balade en plein boulevard du 30 juin. En métier ni comme zonga sous ma casse. Ba bazara déjà na métier wenge eza dynamique. Elle quoi politique. Biso na wenge mto na esprit wenge. Eza dynamisme eza rabongo. So ça prend l'esprit ya solo nia wa swa ote eza normal. Dynamisme kozala. Nani en soi? Na lobby kaka. On comprend le dynamisme kozala. Donc nia wa swa mutu nde nia wa swa ka. Ngana lo nyao. Ta swa ka mbwa nia wa swa ka mutu ba. Ah kami tuna pourquoi ba swa. Ami tuna. En fait dynamique wana. Yango mo lezo réunir entre faire na ba massa na yi. Et ça l'a bien makasi. En fait harmonie eza lokwa eza tout un empire chapeauté par un empereur. Donc un empire dynastie. Et dynastie, c'est comme un empire. Chapeauté par un empereur, Ferrego, la Jésus de Niance, l'impérateur de la rumba congolienne, Abanango Kala. Mais l'empereur peut bazar. Bokassa ne. Empereur nani? Bokassa. Empereur 4K. Te bis Bokassa, 4 gagné. Empereur Ketilini, on va bongo 4. Vous comprenez? Biso so tozana l'impérateur de la rumba congolienne, Ferrego, la Jésus de Niance, ni Kaboronina. Musiciens qui tous les musiciens na wemba actuel ceux qui tembe to benga ba Syriens au bazana na Daesh au bazana ba ceinture explosif défi wana ba tebe tika défi wana ça défi ba lo barat to luka ma ba uti Syrie au bazana Daesh ba ina ba ceinture explosif ba ma côté ya Daesh ba bandi ko beta ba rythme wana ko bokota na gamme so yo yemi mabe ba sambite ceinture ba régler tout kilumbukila ko ka faire mta longa taba bandara. Regarde-moi maintenant. Nous nous sommes reliés. Nous sommes pèsés par ma Kardashian. Ah, tu as dit au matin, bandi. Qui l'ombori là. Bandi d'abord réglé. Ting ting. Ting ting. On va cliquer doum. Voilà maintenant. Dynastie déjà public comme impatient. À chaque fois mon affaire ina baninga na ye public comme impatient public et ça vraiment tout na to kozwa dynastie quand est-ce que dynastie ezala servi to lia biloko wana ba olambela biso ngalinga ko éclaircir batulo to na mokili za na pandémie to vivre na ba crise sanitaire donc mokili zongi vraiment actif ningi za ki kalate to tala ti ba juin ba juillet tant mokili ozongi la vraiment activité na ngo ozongi la to ko s'adapter na maladie yango ba dormi ko vi ba komi na bazongi na ba stade ba boutique fungwami ba dormi ko ta ba concert malgré ozana ba limite et ozana ba distanciation pour na ko respecter ba conditions sanitaires ba ko tshela batu c'est par là to ko bimisa date pour na pression ba banya mulenge ba yo ke lo ko na dynastie ba ke no ko bilona mo bazo yo ka biso to sana biso poser papa va travailler maleme nenga za boza azana Zanzibar akiko sala deux clips moko ya dynastie moko ya harmonie a de Dubaï exact minate pas que mona ba lion ke de cop so ndenge te a ke nego sala pourquoi Dubaï biso ke Dubaï ka pour la clip ya dynastie te nane ba lekaki Gims pasa kikuna Dubaï zamboko après bon ba ke ne Dubaï ba ke ne Syrie bon ba ke ne Dubaï mona kuna ba ke na Dubaï eza Syrie biso ke ne Dubaï ya solo mona ko eza Syrie oui eza Syrie. Là si Dubaï, tu sais Dubaï a solo faire que nous a la clip. OK ça cop musuté. Clip pour le compte de l'harmonie ou des dynasties. Harmonie dynastie, toi qui malé dynastie harmonie. Il va quitter Zanzibar quand? Bientôt là. Tu fais semaine à quitter Zanzibar pour Dubaï. Dubaï, to Zongi, awa Panama. Panama finissage, il y a des albums à cheval entre dynastie na harmonie. Ndé à partir on a fait ba dynastie na ba harmonie bo so dans système ba single. Pour te faire des gangano be cover et bien. Faire ayo Adams Brian Adams niveau ba c'est qui cover ba c'est ka cover na ni faire sali Brian Adams ko fanda mais yemo ko nzemba télé ma ganga o senta puissance vocale ne ba analyse na bango ba analyse à la con bon ba facochère ba bouffon na ko ta bango c'est des facochères des bouffons ba aventurier milieu analyse ouais ça ba aventurier bon ba aventurier ba ko ça analyse mon bango te acha mise à démarche ba ça l'accusation ba ça lango analyse ce sont des aventuriers. Bah ça analyse à mon bango te biloko zo simba te bah ça de konzo. Ce sont des aventuriers. Comment fait le banga bah ça analyse ya cover ça couverti. C'est que vérité. Ça analyse na. Bango bah ça la analyse un logo bien fait. Bah ça analyse un logo ma bête papa ba Kardashian.
makambo zo marché était 4 ans yango faire sans album zo beta bino bino ba album bo beta raté bo kena caméra ba bambi bino nie likolo podium na ba bidon faire kena Côte d'Ivoire ba betele maboko yo maman on est sous ça mutema sous ça ngata ngani ko recadrer ba te sous ça na ndene ngana ki la mama kasi te ngala ingasika ba nzongo sa ba nza ko ngazo na silika mabe ya yo ndo yebeli ngala na ba bomba mabe na bomba ka explosif na juka ezakaga oye awa ba ko lapa internet oye awa ndeni kasi ngolongo ndeko internet ko ningana awa ba mono nde pasteur de l'Église sabaki jour so biloko na ngelamuki yo awa itangi nga ba koma ba faux pasteur te ngozolo ba bongo te yo zo ba oye awa kasi fala mona be makambo kuna niki pona mona ngote prophète amona ngote ndeni zoya amona mise à demeure te poani amona ngote poani tama mutsuzo be marama na lobi no vérité amona biloko na te poani il fallait mona mais c'est une affaire privée. Les affaires privées, il y a biso ba longo nango privé ba so mona na ba bimisa na internet. Privé te, ils amara na bango ba ko sala ba analyse bango na bango. Muna bango yo démarrer bi koto akabarate. Etali biso na nini? Ba kabarate. On l'a bien. Na ta yango, na ta tenene muto so démarrer kota ka kota liela, sana lela sana sanzeli. Soni Est-ce que yo pe un jour au ma ingrat bon. Ngana botama na maternité ba goloa. Kotu na nga question te ngana za goloa. Goloa ba ata un jour ata ba yo corrompre. Maternité ba golona ko corrompre ngo. So dans ndena za ka boya no ndeni. Okota yolo ndeni ko. Ata ba ko surdoué. Au moins na sima caméra ba to na sima caméra. Tu ko ya yolo ndeni. Na Sabino à chaque fois to ça que émission na gouverne temple oyo. Si metonda kaka. Radio ngwe panza no bana wana nanu. Tala bana classe. Mido zo pe bango e poto pe mona. Pona ko yebisa yo gouverne goloa mwana ba mama mwana bato. Parce que vous n'avez pas compris. Mwana ba mama di wembo, ba mama Fanta Fofana, mama Sylvie Betty, mama Naomi la japonaise, mama Bibi chez Umoso, mama Odette na France. Oloba nini? Gouverne golo na bima na maternité vient na festo fa ba kabola mai, père de la révolution. A révolution na ma internet a bimisa gouverne ta pito pale. Fimbuea. Et Fanny c'est pas tout calme. Moi to pese éducation internet. C'est bien. Babi weni na kisi pe makasi. Nzambe. Nzamba leki nyonso yaya. Nde to tambola ngana bo souffle de visa ya nzambe. Ba koso ote na mokili mutasala ngo za nzambe. C'est balaka bata biloba loba. Biloba loba mabangisela. Nzo parce que biso makitisela. Ekita. To li bon ki lumbukila na matekita. Ba terme to zoloba na les années. Ba benga ngo zodiac. Zodiac isuni. Yango ya code. Yo arango ngota obimisa ngote. Ya osakala kutute. Na nenga par rapport. Et bo bimate. Dans ma camu to instaurer vérité, to instaurer lumière et traîner des ans. En fait, bango ba bika. Soto zara sey ba no vilipender les pas d'acharnement na bango zara. Je suis biso tout le monde là na ba kashoana. Banga ba no kangisa bino. Problème ite ba bima kaka. Obomi na ote. Oyibi no mbonga 5 chantier te. Oyibi no mbonga 100 jours te. Obima. Obima na ote. Okoti. Obima. Obima. Na papa Hervé tu es prêt. Ah, nzika papa, porte mo ba kota ka. Ya mbeka fera kota ka. Ba bureau mo ba kota ya mbeka fera. Ya msu ba bureau msu tu fera kota mo ba yarate. O mo te ke fera nemta kanyi mokili. Mokili ze biso, o ka te kombo mutu mo kwa ntombolo mona mai wa kaninda. Sakanet. Regarde la presse. Ya yo ngwana mo kwa ntombolo mona moi wana kanini. Yo mo no ba vantire. Biso nde bango te. De pas dande. Plaque tournante à musique africaine actuelle. On était sur Dynastie et au PC ma précision par rapport à Mohamed surtout. Il y a également les anciens collègues qui a fait rigolo tel que Sankara, Azan orchestre na maison mère. Aujourd'hui tout le monde langage est comment changer, à comment féliciter les padres, à comment louer Marambo les padres ça là surtout que l'idée de Dynastie c'est une très bonne idée. Tu dis quoi par rapport à ce moment te bec et Marambo et puis moi bien te calme. Faire Azan à toi biloko loba yegoye bana. Ba otubela. Réponse c'est moi. Bane ba otubela. Aloba ka lo mo yegoye bana. Ne lo mo lo ba otubela na kalata ba ko kelaka. Da eloko ebima. Ba réponse c'est moi. Obi faire en fait faire mangambo belé ba takaka ba réponse c'est la na banzembo na. Faire aloba ka je suis chanteur je le resterai les mêmes. Faire le belo mo mama likelemba kufi to kolela mbongo. To kolela mama likelemba. Na minute ba matanga. Yani mama likelemba kufi ba kolela mbongo. Mama likelemba nini na ko ba tia. Ntaba bato mibale. Sko ba rotuna nana kotisaki.
mususu ba koloba nga na kotisaki tababungi ati otve na Maria na Mariano so bazo tuna nani akotisaki o pe mtoto banana bimisaki. Ah non, les pas de Jésus de Nia salba so eloko moko bato bakola na nzela nga na tamboli batanga komona ngai te baza mabata mwende to komo mabata na mafere mabata na mabata faire atika na kusi bato babeta ati lelo mais ba finga ngoto bimara faire abeti chanson lyrique symphonique la musique opéra sotali regarde-moi au comprendre les années rumba et je me suis peu à peu les prix des nages qui ne venaient pas du ciel. Car je l'ai laissé se blottir contre moi. Je le protégeais contre vents et marées. Ça me doutait qu'elle glissait entre mes doigts. Rien n'est simple à l'amour. Changement teni nyangobo. Na préféré aussi là na. Ingai. C'est comme une côté là fanatique a fait que je suis vraiment né dans ma maternité bagolo. So bateau ba finga en fait ce sont des détecteurs de faire rigolo mais au moins on a fanatique à faire mais en sécurité on a pas le talent est réel. Succès à éternel. Voilà, merci beaucoup Gouffre le Gaulois. Quand le talent est réel, le succès est éternel. J'ai dit également un grand merci à Papi Sapo, chef de ville. Hein, quand le chef est là, la ville est calme. Viali Ikonda, ils disent un match depuis Athènes. Boucha Moana Bekwa, hein, depuis Thessalonique, Moninga. Ndekonanga, plein de bonnes choses à toi. Et ainsi qu'à mon vieux Julio Tamba, le revendeur, Mtate Kamitu Kasolo. Vraiment plein de bonnes choses à vous. Eric Tamba, l'architecte Jerry Tansia. L'assistant vide à Zamoko, Yabino Yangwana, Gouffre le Gaulois, petit à petit, on a souka émission, on a vu programme Yamoufoume Zandénini. Tu as vu que Casino de Paris, ils ont le 7 novembre 2021, il faut que les musiciens au point de travailler à tout moment. Évolution, ça comment, répétition, ça toujours autant de. Évolution, ça normal. Déjà, peut-être c'est d'aller répétition chaque mardi, surtout le mois, on a répété. Le mercredi, le jeudi, tout ça, la rep, et ça la mardi. Jeudi, tout ça, sur la rep. Mardi, jeudi, tout ça, la rep, toujours. Systématique. En fait, il y a toujours une plateforme streaming. iTunes, Deezer, Amazon, Boom Player Music, c'est très facile. Mousse, bato baza en dehors qui ça c'est très facile. On a appel aux iPhone, on a appel là on a besoin télécharger wana. Bato bazali na Android to on a Play Store. Au télécharger iTunes musique, nous télécharger WhatsApp na yo. Au kotina kati au bimiselo musique. Au beti combo ya faire rigola. Et bimiselo musique ya faire rigola on a écouter na télécharger. Aucun na télécharger ko se ngoba coordonnées à carte Visa ou Master. Au tcheba coordonnées na yo senga o 3 chiffres à derrière carte. Ce que tu 3 chiffres à derrière carte après bandi télécharger au kata yo $1. Tous les golobos qui sont abonnement na bino et ko sala bien. Bato bazana ki tchasa to na Mosca. Et sa plateforme streaming mais a collaboré en partenariat na Vodacom na Orange. Au kozongo na Vodacom na M-Pesa na Orange Money. C'est très simple. Nous ça la transaction en bon on a retrait. Okokota na kato beti nzembo ya papa Hervé Misolo ban comme papa Hervé Misolo ban nzembo aucun a télécharger tu ba colonie na ya Orange Money to ya M-Pesa au beti code secret na yo après bani ko kata yo bani ko télécharger kati yo $1 2000 quelque chose soko linga faire okosala yango toke nous ko ba abonnement na biso important yango wana toke nous ko monter nombre d'abonnés na Facebook officiel ya papa Hervé na iTunes TikTok Deezer na Deezer na TikTok na Snapchat na YouTube ya faire rigola les pattes officielles na Instagram pe boke ko augmenter ba nombre ba abonnés toke sous na faire rigola prod o abimisa ba imas ndeke ba rebo ba ze belé et ko sala bien ba golo bitumba na biso za mingi kuna ba album ezo za ba album légendaire ezala elengi et ko sala ndé kuna bato ba ko juger biso après ba neo ba bimisa ba disque na bango manzanza ya mayoto oh bongo basali ba nomba ba ne ane wana pe ba ko juger biso nango mais biso to la sa bango défi ki avant to koma ba nomba ba ne bongo basali fuilu biso ko simba déjà donc tous les migolons na pesi no merci na pesi Sandy Bekate sans charger na batutu ba na se mobiki si Viali Konda ina ta Grèce na pesi mbote mingi ozo sans charger na bango ki toko makasi na pesi Patrick Niembo na ta Cameroun ozo sans charger na bango makasi na moni Eze Nyanga mona brasa na pesi mbote na pesi batutu batali gouver les gola lelo na pesi vient nga Tyson qui vient na pesi mbote na moni vient ngai Sebadol Baleula les Suisses noirs motema maman Esther ya fondation Lilac na Suisse na Lausanne na pesi mbote vient ngai na pesi vient ngai Tyson qui vient na Hollande na pesi mbote na pesi firmer matoto
azalaka na vie na ngai na mebombi kombo napesi patouche na filtre napesi ya jimaleba napesi ya be azalaka na ornela baba napesi ya nike kaingala mon invisible papi chomatende les beaux garçons namoni Hervé Lupana de André États-Unis namoni mbayo mawasa bikeko rigen napesi mbote napesi bato beli balaninga napesi joyeux anniversaire na ndeko nanga za na Turquie napesi joyeux anniversaire na Pamela Ebengo ya Gola na Turquie longue vie à toi joyeux anniversaire Pamela Ebengo ya Gola na Turquie napesi joyeux anniversaire on a de la part de maman Madi Wembo mutapesi wana bigeto sabola yo Pamela Ebengo ya Gola ndra de Turquie Istanbul joyeux anniversaire topesi mbote topesi ya Willy Money nakata isa napesi mbote namoni bato bazali ebele awa napesi Patrick Elimete Patrick Elema de Bruxelles napesi mbote napesi Hervé Lupaniado napesi Eize Nyanga napesi bino mbote kala ndenge ezalaka pour plus de contacter Gouv Legola ezalaka simple bo contacter ya bino Gouv Legola kosala vraiment bien napesi Junior Kosi na Paris je te salue mon ami napesi Maman Odette na France napesi mbote mingi pour contacter Gouv Legola ezalaka simple plus 243 90 32 63 225 plus 243 90 32 63 225 okoza Gouv Legola na pesi bato tout balaninga lelo na pesi mbote bye. Voilà, merci beaucoup, c'est un grand plaisir pour moi Tariq Ngango le richissime journaliste en Zambie en Inasepeli ya tu on était avec Gouv Legola soldat Mbodi Otara Gouv Legola yemonda mibengaka plein de bonnes choses à vous tous bolanda biso na pesi mbote na vie na ngai Tyson et qui vit en direct de Hollande de la part de Gouv mbote ya trop Tyson et qui vit là et puis Emile Saloumou Gouv nini la bossa nima sananga gradué le motivateur de tous les Gaulois à Pembeli na Toussaint Bombali Soy ya Trésor Pembeli Arnaud de Matiki Ova Enrique Sekera soki na bosani za mabe na pesi Naomi la perle rare Naoli la perle rare faut que bosana ga yetse na pesi mbote na pesi DG Polo na pesi mbote ya kosakana te faut que fan de sakaye ko sala bien mais c'est Sapis pas olé mais c'est Sapis c'est mis derrière caméra Montréal je te salue l'homme qui manipule 19 000 bitois la seconde bang bang bang. Voilà, merci beaucoup Gouv Legola, un grand plaisir. Il y a Rosanna Gouv Legola sur le plateau, il y a Émergence One Télévision. J'ai dit également un grand merci à Papi Chomatende, les beaux garçons boulevard. Venangai, vraiment. Ah, Gouv, émission de Ninyango, les sous. Ça n'a pas Blanchard, t'es dans régie des beaux garçons au Saranate. Mon Simbi régie des zones commis la Kalam, so tchete makacho mai. Oh, Gouv Legola, comprenez l'ambiance, Nene Sabino Soto, c'est une zone à Yolo, Tondaka, Yako Saranate. Yolo vraiment dégâts biso bana Yolo c'est Dallas Tariq Ngango Yolo Mombele c'est moi quoi. Plein de bonnes choses à vous. Venanga Papi Chomatende les beaux garçons Bibi chez Umoso en direct de Washington DC na kati ya États-Unis. Motema Cédric Maké la mère na monaki Mambosala qui merci beaucoup Nzamba Pambola. Abba Kisa Ebele Maman Madi Wembo Fanta Fofana. On est toujours ensemble. Naoli la perle rare, Naomi la japonaise, maman vice-présidente, Emmanuel Kalonge, Toussaint Bombali Soy Bob les positif Chada Polé Chabamboti Nabino Julio Tamba va venir vraiment plein de bonnes choses à vous. Viali Kondé Dizamat sans charger na bango bota bana classe ne bazoleka makambo ça c'est yolo quoi. Plein de bonnes choses à vous tous, on est ensemble. Grady Ongo les motivateurs de tous les motivés. On a des mis de monsieur Sapis. Vraiment plein de bonnes choses, on est toujours ensemble. Abonnez-vous massivement sur Émergence One Télévision. Les 30 juin Émergence les ont fêté une année d'existence. C'est-à-dire maman Fanta Fofana, maman Madi Wembo, Naoli la perle rare, Naomi la japonaise, Bibi J'ai Umoso. Tout ça, la émission spéciale va soutenir Nabino sur le plan moral, sur le plan spirituel, sur le plan financier. Comme ça, Nabiso Kitoko, Carla Itonga, Yozaka Nabiso Émergence One Oye, Maramne les Kaka, Sandra Ntumbaye, Carlos et José en direct de Londres, Bambote Igor et Erika Foulou, mais depuis Australie, Nakata Brisbane, Bambote Nabino également à tout le monde Bolandi. Je suis Tariq Ngango le richissime. S'il y a des conseils à donner, vous pouvez savoir conseil. Maman Lanita la gabonaise à Salaka. Maman Lanita la gabonaise a payé sa conseil à Bossa Narabi sauté. Et on a socialisé comme on gagne les agangs et la rabiso pour tous abananae. Ce père Golobeza à l'Obara. Maman Lanita la gabonaise, vraiment merci beaucoup pour les conseils que tu ne cesses de nous donner. On est tellement fiers de vous, tellement contents de toi, maman.
et vos conseils, ça nous fait tellement du bien. On est tellement content d'avoir une maman comme vous. Vous nous donnez des conseils à chaque fois. Maman Lanita, la Gabonaise, vous méritez beaucoup en tant que maman. La passion d'une mère envers ses enfants. Merci beaucoup. Bonne chose à tous les Gaulois. Des bonnes choses à tous les Gaulois, à tous les gladiateurs du monde entier. Je pense également à la presse présidentielle. À la presse intelligence plutôt, qu'il est si à Belboala, Arnaud de Mido, Iretier Iboula Mouyaka, solo, Gouv, le Gaulois, Gradion, le motivateur de tous les motivés, tout va dans la presse, on a vraiment, il y a Poto, il y a qui chasse, on est ensemble, restez toujours branchés, on est ensemble. Merci beaucoup. DG Polo, Moutasara, Makamuna, concert, DG Polo, Yazarana, Nave Napso Pichou, et Pichou Botongo, Ibou Noir, Papi Mbala, surtout plein de bonnes choses à vous. Gouv, le Gaulois, soldat Mbodi. On va se voir à la prochaine pour une nouvelle émission. Merci beaucoup.